internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me captez de partout où vous allez. Merci Nabino Nyon Sobagone, Nabiso ya God Talk Télévision Tambe Apambolabino. Et un grand merci à ma maman chérie, maman Mimi Thérèse, l'épouse de papa Edo Doumawete. God Talk Télévision de Makam, Denka Tolobaka toujours. Na kati ya bémission qui toque les kaka na kati ya God Talk Télévision. L'autre on a invité moko à bunga biso méthode tous ko retrouver parce que makamamine ne fait à na kati ya God Talk Télévision avec le pasteur John. Donc là déjà je demande na caméraman na biso papa Belcanto Safu a fongo la biso caméra pour que ba abonné na biso ya God Talk Télévision ba mona les sous papa John. Oh ya yeli biso makambu ya bien malgré mais aïe. Bonjour Papa John. Bonjour monsieur. Ah, na monyo les sous na sepeli ko mona yo. Toko base ngape na moni santé. Moni Congo c'est bien. Na moni santé vraiment kitoko. Congo c'est bien ngozongi na yo. Yo kimé biso. Da na kimaki te saka ba turka ndenge salaka moi yo yebi. Donc na zongi siko vraiment tala kaka. Donc mboka nanga base. Donc Congo na habité. Na lela Congo fort. Lela Congo. Ya jeté. Yo kimé Congo moni Congo nzalele ki okekune simbité ngozongi biso. Congo soki pona nzala nde batutu bakuta bakufa. Congo est en zalaté. Conjoncture ya pays. Nde sali ke to komi na moteur doyo. Ce Congo est en zalaté nde to kufa chaque jour to zaka bibembe. Donc conseil na solo bakaka. Batu misusu pe baza ko s'en sortir na Congo mais bana makaro compagnie. Nete ça se comprendre. Donc Congo to zo vivre ça challenge. Ce ko bi technique de guerre té na Congo man ko ni Congo melio. Nete ça se comprendre. Congo est za technique mo ko yebi schéma o ko sentir douleur té. Na bimaki na zongi pona sentir que awa bien. Comment tu vas savoir que Congo est ma bête, ça bimi banda tika la menga na bimi na bité Congo est ça kitoko. Simbité o moni kuna nzalele ki ozongi yo. On le vit bien poto jamais ça na nzala comme vous to le biotong le bébé ça poto ba mon ko neti. Mo koka moi. Poto ça na nzala té c'est impossible. De ba pays ko mike ça na nzala té bongo poto té. Okolo batam su ke ba refulenga wana ba ko comprendre mais likamba nzala wana longola poto. Conseil na pesi yo. Na ba refule yo. Na pesi yo forme pose idée quand même ya té ko tout na peut kende bien. Donc ngai na zongi po na monike copie nanga eza bien koke nanga poto muta futé nga tikete nga moko na boulot nanga futé singa ticket na ke poto na tali pe na moni na ngai pe na tikala ne batikalaka na tali ba procédure na acte na ndenge pe na moni esimbité na sentir que tant ko lexanga kuna a eza lipa a boye a bozuya ka pe boza copie ngote yango je bon kaka na Congo na mona pasi kaka na Congo pepe singa esengo zalaka na patience na vie koki makambouteillage te na banzelo yebite po babiso koto esa bio kota okendo kota so kangami na zelo embouteillage esili moteli libela na te so comprendre yango moninga ndenge na zawa na zela ya embouteillage Congo embouteillage tu efungami bande fungami ale to se rattraper nde yango base donc Congo challenge na je biso ba périmètre tala kozala mwasi o teke mobali kaka na tango difficulté mukia o monika nzala 3 jours bando sa téléphone po benga maman est-ce que maman tineke libala ngo yo mom to kotaki mobali alingaka tanga za pia kama na affection moi c'est lingé makasi comme ça mkola ko sambonga bate moi si nanga pende vie yeyo on appelle ça schéma soko yo kinga oko sala prière na tendance ko tsanza mbe mal à l'insté nde batumbi ko tsamu ba tendance na mun to sa prière vie nanga nzambe nanga so tinga na Afrique ngana ko beba mais Afrique aponela ki yo saninga cheli yo ndo yebi ko bimisa lipa na Afrique te. Nous sommes frères. Vie est dans les hauts et les bas. Dans le baranine, nous ne pouvons pas dans la chambre à côté de la chambre pas parce que tant que ça qui m'a tigibé ça qui n'a pas ma wapi. Elle pas y a tout que sur ma carte on dit et puis quand nous avons été nous peut pas le qui maka est-ce que ba na ba maman qui na on comprend. Vie zonga giga. O eza pays moko. Na so ba chaque fois ko tiaba souci te ko ya na yo te muto senga oya ba chao ko cha. Tozo répondre de vitesse comme kindenga chabiso. Asina komi nango eza damasité mawa nzambe siko ninyo ko betanga libaku na maloba batu par rapport à nzambe nenga tingana za la titulaire na poste o finga o tonga o chola e kolongola ngate biyomo nga na sale batamisa kanga pona koma lelo bonga na za la pe mutu soki na yibaki te na age ba 22 ans tante banga kufa bandaka la bakundanga na yibaki pona difficulté mais nzambe yebike na sekela mona botika na ngona mitema mengasi na bongola mutema na komekela mwasi apese ba chitala omoni teya batu na conjoncture atana l'air ngaza passer ko chaka batu mal à l'aise ta mama nanga moni ngeza na bamfuta yo bamfuta nga nani oteinga na yo kina kenda kunzala eloko ko sala ezati na tangi mayanga niti na moni lipesate
nakende sala acte tala na bana makambo mike yokanga boteaka batu acte na action ngana ko te ke tika masumu banga nzambe silité na ko bana tika masumu banga nzambe me luka kop moko sa o sala soko za ndumba kangisa mboka kindumba ne koma lokwa fonsi mokatio bandi oteka ta mikate na bitso so comprendre soko za moyibi yiba ya suka bozo afan o passa la cop poso na te yo tiki moyibi o komelanga charge chaque jour passer na tikaki moyibi po na yo na mate est-ce qu'on rolela wa ngape passer à mame bandimba pia kape mabonza mingi te tokosuka wapi c'est pour kufi fo jana yanga na pekiso pesa za ko zali lipa on na sali malamu mekindo su na danger kufa no ki te ba tout bien so comprendre nga na fungola makameza na temps au magnifique conseil gratuit vie et rezelaka mutute to na l'air moko yokanga tatinanga bata mukili soki ba choli yote yoka soki ba seki yote o komina na niveau ko élévation te na zo bisayo et loko teka na humiliation koko mampaka ezalaka mbongo ndenge bachaka na banki te eza mawa ya nzambe soko monyo nuni ce n'est pas donné à n'importe yokanga na bana makambo ni flatterie po ebele ba komisi ko nuna lokola bangonde ba pesa kado ango doye ko nuna euta na nzambe komanga garçon lokola nga so na beti calcula bilan biloko nga na lia so na tende na za courage lelo elekela nga miliki ya malonga ekota te ba damaso bo kansaka ya lix e fanda te so moninga ba biloko nga na kota bibamba comment pina chambre ere comme si camion na voyage pe à charge ba biso ya te so comprendre ba chambre ere biba ya bibamba mais comme si camion na voyage famille mame kolia ba manka ba défi sanga na père na biso pa bandeko ata joueur ba somba ke boete na équipe ba défi sanga mama leka kolisanga na lokolo tata mwasi libumu ngamoko kolonga na zaka na loboko ba chola ba seka mena sokola kana mawanzana nzela classe kutu mawa trop ngakutu 1 plus 1 yako banka égalité tango na koli na bo mwana tungisanga na zobi goko chance mutu evimba te pona beta ma ya tembe tala na pesa ba schéma oza mboka kwa est-ce que pexinga za leader via mutu tikela nzambe bo mwana kanga na tricot elemba na lipapa conjoncture ya vie mais ozaki na kati boyeba kite keba na bino bato bochola ba toko moni atanga te na famille wandi parti pia bo mwana tokola na bapota na mitemo ndire basoda bakenda guerre ko choleleka nanga bana ngaba sakana bana tata mwasi te bako beba na éducation boke congé à 2 jours mais bozo tala maman na lokwa somo apriaka mingi menenga chola kabino ndire lisuma est-ce que koya na famille pauvre ko kele na famille ezali babe boyebi mutu na classe te na nzela bale ya musique na don nzamba ko sala yango moni bato ebele lelo bakoma soka moni mutu akabongi pake ndo tala ezokima bibona nini afinga kai na bomwana tanga mona kai pamba tanga moni abongi pake ndo tele komile kwa singa na kinga komi na conscience surchargé ana ke tala bango te balongwana bakosanga nini ofinga kai kala nzoka nde nzambe nde kolo via mutu mama na mona mwasi ya chel mabala le mariage au même mwasi ya vierge bala te yokanga na mona mobali atanga te voyu kombo na be komate lelo koma patron engagé bato batanga parce que ngila mo baso yokai keba na via mutu conseil na pesi yo match silité ko seke équipe nani nani te est-ce que banda kunyo se sele songa balabala bango to basisa na basimba biki biso ba voyu to na kati kama kama mikolo français na tikali bino na ba député bo sona na formation biso to chalongi na moyo to biko komate mais sachez kende ndaku yo tala na quartier na fanda voyu asuka ndenga mibali to babimaka na cravate ngamo ka tricot elemba mais sachez tellement na yaka nango stock basi nyosa lopango bakoma ko fundika mwasi nanga suki pa basi alipekaso ya soso yo sakana leader baby leader tano abisa ba shema oh ya mama o sexinga ozalera ba leader match ya India arbitre mu pepe koti terrain moi na carton buka o kwata match tala na bana ba shema vie so kinga technique de guerre yoka longola soni na vie ko pesa batu matoi te ba ko tenga misao vision lipambo ali musu nzamba chela muto Alexandre ngona ndenga potopoto batu ba monne ko apamba tant musu famille na mille ba ko sanga bité mwana za na lisuma nzela poni ba lokae même ba pasteur ba ko pesa vie mwana bino to yo tonga faute nzela zo kende za salité za lisuma ta la bible or nzamba tike za la bongo pona suka apesa résultat ko chola ka muto akufite na pesa conseil vie c'est là mutu na cercle yo tamba na kombo na ye na zo ba chaque fois ba patron soki ezaka mbongo nde ndumisaka bango nde ba million batia na banque bakufa na ajo tomona ratin
comment tata sangati na maman ba kosi bana 17 ndako malonga te asimba ba $300 na pasi mais bana nyoso batangi pa komi mpaka yimo kaso mikamo na nuninde ndenge nini mais patron ba va japoto pamba pamba tala ba million na banque ba compagnie a 64 ans ta adendi ne bela miliki et puis ça na 4 docteurs on dirait joueur biso ba kuto bika na bakisi ba camarade malade alibumu mena meliki sa mutu nyose kubala na mais ba nyama ba bike mutu so to bomie ana perte na vie nate so comprendre et comment tala omoninga seri moko inda na ba tala moni mondo oya monda kwata ngana kende ko tala tellement nzalele kina ke tala mutu ne siki na suki na zongi malembe loko misu pilipilo kwa na kufa na koma na ndaku boy manka mère moko boya kende matanga lo ba bomba misuni na isikoyo e chachi obi e chachi e chachi obite misuni ba niko te déguisé tellement ayena ba 16h yazo ba 16h30 yazo fungola ngana zo kota lopango na taka biloko pe ataninga oh pa John Boni ngabita bien oh tu as mère mokate tinda sani biloko ilala ba chauffer mais kolo nanga senti ki ndiso yo ya mabe kinelinga remplaçant nga remplaçant talaka remplaçant Nathalie biloko na cheki obi ya chauffer na mota makala nga na jongo su na kosoka na bimina lokola koli ya bombe na kena mota ba faza région na kati mota région ndeko changer solo na cha na région boy même indice sono komi na calcul na bwaka na dame ngape mokate na ndako balambite na bite ndamanzo so na lie na bike danger go ya mwana bi masusu na beti calcul la programme na nga lokolo horaire à classe est-ce que na kobi malo na pop rien na zuna na sengi fungola wese na sengi ko lo pangu fungola akama na simbi kanti avana dame na kesu ko la wese po na bike seke yindi na oya kaka wow yo kutana ba kopo yo mona kopo yo meto tala na dama boeti na suka mama na wewa yo kalibu moto ondire mwana zo baruka na zemi ngana bia yindi na lobaki nini eza peka likwicha suka ero ndo mela mai yo ka dega obike ba wesa bongo so koche singa otika ka tolo polele kolata kupeto zo kwa moto zo bimo komilo yo mko komilo kwa bombi na zo bisa yo kutana nga tala ndimanga je bon soko moni muto mukila zo kola tika yo kanga pardon ato za motei te ya muto akota lola kote ya ba difficulté mutu te on comprend nga très bien na je bisa yo te ande mutu akota lola vie ya mutu fandanye omoni vie maman bo jija batu par défaut na bota bana 6 na boti bana 6 comme ngambo comment na kisasa so bika na boti mwana yo pole kisi yo pole kisi et comme ni on comprend nga très bien on comprend na je bisa yo comment na kisasa so ko boti kaka obakisi mwana et comme problème voilà nga très bien ye pale kisi yo pole kisi est-ce na lekisa libino bokoboko la mwana ngo pourquoi balingi muta tala nanga na nzambe nana bikena na ba difficulté kono mukila bikena na engagement te maintenant kineli nga bana 6 na sani moi si nanga pe un coup une flamme parce qu'on a kimela wapi e bele bana bozwi basengi bana bajongo tikaratan pesa ka via mutu chance kolala na kikuku ezateke na kolota ndota mabe kolala na kitiko ne pas dit que na lali mabe on a ce schéma na mona mabala sa mariage yakato fan et bimisa bana moko kutu nzamba pona bango basa elema tika bana mariage so yo kinga o eza challenge nga nalenga kate toye ndenge toya difficulté na nga tika nga nango na lingaka muto apimeli nga mbongo malobeli nga maloba malamu opesi nga courage na vie kena ya pande ko pesi nga mbongo apena sima neti ko néglige ko chola kamo ninga nakendaka congé pa bande côté bande ba kisasa ato sali 6 ans talaka ete betaka tour soka saka na mbongo mama na ngai kokota ka zo kota kaka bwemba e yambeli bazo yambo ya licho na bana na bango bazo mona kwa neti waye ka ko pepa wese yo na je biso ba vérité to mona ngo ngana kenda pa bandeko modèle bazo yambela nga posa ko bima menzaleleki na moni pena mère fufe comme na demi-finale bazi fu da ba sopi kwa ma mode et kaka buke panza na bomba l'examiner nazo na komo so na ngamoko kolia tele lo zonga ba yambio mabe yo ngamoko nyama kolia wapi yo zala wana yo nga oza tantali wawe na tikalia mais yembeli mabe to mona ndeko na propre bokola na passe azuma mbongo ketala commission boy to mona kango
okoka le landa bango ba somba ba monde ba somba surveillenga bango to bima ba boy dikola $10 na $5 yango moni pesa fina valeur zanga nyoso tika na dignité conseil na pesi yo mama na biso batoto tindaka bana ba congé ngaye mwana mukia 6 komana ba pota na mitemo ndire soda kenda guerre na je biso vérité kende ba fayi muso mwana surtout mama na soka sambelaka nana ko timbelaka so nyokola bana bandiko nena ndaku to mwasha mbanda mwana mbanda mususu ba mama na ba mwana ka ba mbiku dila nyoso na église atonda na kitambala pesa ka ba mbota alléluia mais mwana moko yana ndaku na ndenga nyokola kae na mwana zo kamwa mama oya priaka me motema mabe na ngana sali ye nini baza tale belé yo pe likola pia ko pesi mwana na famille wana to mwasi na yo akufa obala ye obika sambela ka bokola bana ngali boso bien nzoka nde bana baso mona boy tango yo yaka koti atini bango balala yo lie musuni yo kanti bana balie musuni nzoka nde bana balaki matembele tala na lo bana makambo so yo kinga nde makambo eza mais tala bango na église yango nga prière alléluia par la langue elengi sakanga te première église motema soko changer te nga eloko te na bana makambo frère eloko na église bakote ate maman so bika to sambele inda mona embikudi na ona sandoki bakanga ye babengana bato ebele ba innocent yango moni pauvreté eza mabete mais kozanga eza libabe netinga nazana nga pauvre mais nazanga te po na betaka kopi na nga na zoroma 100 francs mais soko za penda na ligne oya ke même ko lia na yo faut que ne ko misimbisa o moko lo kwa nyongo oh etali yo na c'est vérité comment une vie nga so pesa nga 5000 yo ko chola ngo me pa na nga 5000 eza budget hein so na kena ndako madame Nathalie ka madame bo 4 ban maman 4000 ngo na pona moi chatembea nga mwasi na nga yebi tous les wenze lokwa loboko na e abi ke na lero gambela bana position nini antenne est-ce que kota rifila ero balali est-ce que fufo ya mwindu ya ba Kongo kote batekaka na kote ya bumbu ezaka na stock tona nukamio yete kana somba ka fufo kolota na kenda malembe ti libongo na somba ka fufo bikedo basangisa na bambuma avantage bambuma masango ça donne avantage soko nixe comme le roi balola libela tala ba avantage yo na pesa ba schéma ya onda kuna mutiti soka ya kama kaka yo liaka loka na poto hein baby schéma te pesa mbasi yote na pesa 4000 na ebo ti oye kokaki te c'est moi ça kotili kelemba moi ça kotili kelemba na mbongo nanga okoliango te o tala o c'est kana na oye biso ba périmètre ngai na timbela tout ngana biso tala ndimanga ngaso na bali yo oza gâté na Congo koboya poto o appelle yo mando oza pena prier Seigneur lembisa biloko matame lembi na ko nyefula pour moi na partout netinga na bike tant bana ba komi 4 1 preso ke na maka na kotia lopanga bina longa na koto yo po koto na remarquer ba teki nyosa fufu ba komola ta body soko moni moteki fufu ala ti body achaka matabisi te na jebisa yo et puis so ke sombeloko na boutique au moni boutique mutaza te fo ba benye na ndaku fo boutique ba chaka ne chancho bana posa mbongo te ba teka sukela 10000 oyo kondo sona nzela kwa bitumbo bundi na mutu na lingi biloko te na nga boutique ba Mustafa ba Yusuf o soko ye o mona ka fanda otala TV na ah c'est la client wana ba boutique wana so sombi sukala 100 francs et ça mingi na ba loso ko banga te ba la sango likolo c'est comme moko écoutez ndo ka ba camarade tala no ya 100 fatali banga on saka na onza kwa kede boro penda kilo na je biso ba chetala ngana on appelle ça technologie ko penda na Congo soko kokinga te ko kufa on se comprend technique et puis na Congo soki ozana bana bakoli yokanga bien kokola moko ya mama mema soko ozana mbongo muke omoni ke maya fufu linge toka ko pesa bana fufu bali ate bakasoko basa bana tenya zwa bango bimisa bango libanda kende batikelo bala ndo papa somba nguba 100 francs kabela bango 4 mbuma soki ba meli bango kaposa maino noki comme ça ta ba komela mai kangi place ko lia tambo mona fufu bazoka mwanza leza mapeti ekimi naka papa la yo akola la simbi fufu lokwa mwasi posa ko lia meli bume kangami na mai ozana avantage na opesa ba shima ko kolisa bana Congo soko yo kinga na yebisa yo
Yo zo kufa na Congo ya kotala ba lokinga yo na prière mama ngako na peka Seigneur tika Congo ezala boye prière nanga ba challenger. T'as ça comprendre. So yo kinga base. Et puis toujours on a article B. Et puis na remarqué boy. Muto akufi piaka. Comment vous savez que ba dépense belé? Muto akufi piaka botika kende. Alors c'est quoi? Famille pauvre. Yo kufi otke so bana 4. Ngamo kuna rami bala ko kolia ça tenait à yo 4. Déjà tala ba dégâts. Et puis c'est bon Congolais mbongo ba tanga ba kabarate ya famille. Er matanga ne cotisation que coûte $5,000. Comment na $5,000 yo ke ko somba cercle yo ka azaki leki nanga propre pratique nanga mabele fafa fian azaki ya nanga o ba somba cercle $1,200 pia kera ko somba mis tala so penga somba cercle na ko damela na somba ya 200 milo na bombi po ko ya ko na jango yo kanga bien bo sombi cercle ya 4 bo kundie mbongo etikali bo pesi mwasi na ye na bana bo likata $1,000 $1,200 mama mbongo asuka yango famille ba kabarato yebi zomi de ça kende cop foutela de bien na ban biso pe ba famille ne ba courager lokwa ya kabarate to latana bilamba ya ofele musu yanga bebisa mbongo na matanga osikali ko ba 1500 to zota 200 to sauver na matanga ya pesi biso mali lipa yeto ke no kunde to bossa na ale to zoya na to so comprendre so kinga sagesse na ote yo vérité à vie le ngwana ba sentiment sanga mutu so kinga bien tala na zo pas ba conseil frère au moins na vie soko sakani bako chola yo ki sa so pesa ka mutu merci te bato bazaka na mwa mbongo bakoya nana bimisa liso na bango ba melisaka ba kabelaka au moins ozana na biso vérité même chez bino valeur bazo pesa pour mona sans faux saka ko kele la comme ça ta 2 semaines bongo senga leki na otike a pesa siko lo bezongi cité tinda ikaka yelo mai réponse à repère de ressentir place au ça so yo kinga yo ça vina maseki yo za soki ino za na téléphone ba kosalo titani na bata poto na yangola nga soki na ji téléphone ko benga nani nga na nga tala moninga 20,000 bébé ça ko so bi mashiki to ba telo maboko nga ga 2,000 faut na pesi na parler ba so ba kilanga selo kwa mutoti voyage tuwa boka ko swa tuwa ndeba mela nchamba na za ba no vérité vie zonga ah je so pousse na mele kende liboso famille na yo ba ko pesa raison so ba moni obunda pa pesa bango lipa et bela basi ba comme ko manquer biso mibali après ce qui confiance aipa na yo atali bozo lia obotisie mais okomi charge no so kokate okomi ko transférer moi si pas bande ko na yo na misi le pe na chombo oncle yaya lukanga no $10 pa ina ngana apiaka oreza te mukolo moko chaque semaine chaque mois moi ça comme mon pète à venir mulili or remorque si matale la mutu so comme c'est matadi na minda bien yo minde ya kokufa remarque marchandise fragile okoma ndenge nini mibala lelo donc mon sema ça changer na iba ka ko boyanga yo nda aventurier na to so ngomoninga kolo e kolo nga moi ça ko sanga bilamba mais côté bombardement kolo dirait guerre ba tu ba ka ndako nanga so ba talika bokali ndenge toni bakenda su pana bangote na pusi congé na ko sanga mercredi patali bokala fufe ku e kunde schéma na bisa yo tala pimela bana nyoso balia kapenda batonda ka tinde 10 fois que 11 fois na bonus na bisi yo so yo kinga kelo so boma mala Congo pepele au débriar mebi obi ko chama si na harmonité do to bala to biti na to balela te ata mi bala poto minga bongo ana mwasi mais côté aventurier mazana alliance côté bimarana fi wana fi ngo pasa marena okuna na o mais kibo motono za wapi pourquoi boye bozo tchafi manka pourquoi ba bêtise boy na bana makama mike yango mone kangi biso mapamboli ebele tika o ya balate asala nzombo soko bala oponaki déjà suka koton des arades fois le bon sala ngai na zeso na ki ba pesinga ta wibul na lingo tika ta moko te potano mkono zanzala na lotango na saka tuna vide pas comme ça mkono lota na c'est ça qui a mardi ah bien conscience et tout ça se comprend na peso ba schéma zala laisse na vie courage koyoka visonité ndima ba chola mais maka saché na ndako oza na valeur oza ka courage à mon difficulté pays té et tout ça se comprend oza mai trop ngazo même tu na prier Seigneur la ka na janvier to comme juillet acha na vie et bela masumo sala atika o vivre abatelo na accident nako bonga na ka ya lukela yo magato mtapesa kama pamboli mais courage za na yo nano so mona ala na ndako surtout ki na tongo po na prière liboki mbongo kwele na kacha mbeto okima te
saka na vie yokanga bien okuti pe bato ba guerrier lokola yo pe basala pe kopo ya yo pe kuna pe bazali te kopo eza nango partout moto moto aza na particularité na ye batutu bayeba bale me batutu baba messi te batutu bayeba bale batutu baba cristiano te vie eza talent na talent omoni misapi ebima 5 soko pesi confiance na yo pa tindi kaka oh ye soki azangi okomi eteni aka na role asalaka tu ekoka yo mpe ya confiance na motu po amoni me nani atambwisako mpo bokoma makolo te nani asimbelako mpo oyeba maboko te e alors nyonso eza combinaison eza na harmonie ngai namonaka pamba te fo sepela na remorke sepela na moto apusu bango tu batransporter vi mpa na ngai namonaka tout normal zoba aza te na classe nazanga nde mayele me kote commerce nakoleko mpe nango mpo bato misusu babonga na commerce ayebi ekoma kombo na ye te mangashe bato batanga mpe adirige bango kopiaka vi foti te na moto omoni manka soki azali tika ye nazo bano verité bocola mabe pourquoi bosekaka bato kaka na elamba alataka sapatu te omoni ye alangaka mapapa estce nakolata lipapa na esengo na nga conjoncture na te soso comprendre omona moto atambolaka makolo me nzoka aza na mapangu 4 ntango omonake na makolo coli ye omoni nga na voiture obetenga maboko mopao nzoka nde locataire mpo futa ndako tala matata me na presque banque sabino nakotuta yo bongo nayeba nani nakokanga nga nyanyanyanya me mpo futa ndako koswana na bano verité mais moto makolo ocoli ye nzoka nde tata lopango le 30 azoyamba mbongo ndire cotisation keba na vie makambo na yebi si yo ozonga giga borata bakope ebele likolo bato yo lingaka mpo pesa motu kope so moni mutu na cravate na veste abimisi 2 mois anglais na ya français mitiki yo penza chéri na ngai biso bacourage otoyebi nani te so totyebi na matoi otalika nde nazaleli oyo aventurier nzoka nde baventurier nde mikolo bazolesa ndako par rapport a baanglais na français ngai mona mwasi moko boye alandisi bana 8 na mobali kaka na bapromesse ya français mais ti le mobali azosala te kaka kopesa bana bakomba ya français j'en ai vive arta de remir rotimirzi bana mwasika oyo akotanga na romi tanga koma ezokoyeba mibala français bakomanda basi na tembe soki apesi 2000 francs il faut préparer rognon mibala français mais biso bacourage nakoyebaka wenzezaka 4000 6000 2000 ya sucré na lupango kaka tala naye biso vérité omani nafuta lopango moko boye na kamwe basi nyonso akate so nazonga ondira nauta voyage de retour po sola biloko na moto nange ezopanza batutu mayanga moto azoyelaka wapi kongo eza na pasi ye attaquant nakende kosomba bamito ya thomson bamito ya mbolongo bamito ya mbisa kokauka na libongo oyo bakombaka na baliniere oyebi oyo banyatanyata esangana bambisa kokauka na makayabu na badeshe wana mama bwana bor badeshe so otie na matembele mais ke bakartier baosa molongo akosenga so eke kote osola nzombo soki osoki bosola makayabu mama mwasi oyo ayekona kolamba wapi mama moseka nde alakisa ye nzoka nde okomina loba wana yele yango te modami yango yeyo modami deshe yeyo mikolo kutu namoni baspageti bakoma bukabuka ngo su baoteka ya mibeso yoka bor natinaka bapeti ya 200 nakosaka mwana akoki miliki akoki su potopoto te fo basala spageti nzoka yanga moko nalandi akoteka sachet bazokosa bana tro bakanti nabika okompane che napesa baperimetre oyo eza mboka challenge te yo ebifi te ozolala kokomaka ngai tala asokoki te napesa conseil kufa oleki makelele tro nana kolisi otina age oyo omoni nga nakotila kopesa mutu foti te naozongela linga vi na yo na condition ekuti yo mpo yo te mutu osengo ya nzambe nde atya yo nate soso comprendre nana kolongola nga na place na nga moko kolonga epuis yebango nga na nga nazala na rankini na nga me nakoboya nga te mpo na nga wana yeba mpo nga mwana tawa emongabi komo baninga na nga nyonso babongi nga na retard boye nasilikelaka ngati nati nasilikaka te natayita tele ndo eza zoba nyangala kati oye na nga mpo ani nyamo papa mamibeti bambata yo oza bolole yo naobeso shemata naoyebisa yo so sengo kabwana nasenga na kabwana mpo nga alembisi nga mokomisa abimi na tonaki ekope boye mama na moi naoki kilo nalembi tokoma 18h boye nga moko atombokeli nga tobimaki te sikoyo tokodame nini eyindi yango moni nga naa na devise chaque tongo na lamuka lokola guerrier nga ata naa na pia kokoyeba te nazala toujours esengo mpo nzambe alobi oyo akotia espoir akomona peti poko espoir ekolanda ye na mutu te kesona namki na tongo pia kotuninga ndeni masa na nga mbao nabona tika sango mpo ntango okende batuni yango kaka
yazaka piaka ocholinga yo moninga tika toujours positif soko lingi nzamba sana na vie na to prier te côté la yo moko positif lobaka moninga na kosala boy lobaka ngo ekolanda yo na biso vérité combien basambelaka te babangaka satana te mais satana mekaka bango pasaka bango te mais bakepe église te yo kati ebele baumena mokili basambeli na babatama ndenge nini yo bishema te yo bo tala il faut bakoflatter mobali hein mambelo ka biso po bimisanga mbongo sa osenga entretien elo musuite entretien ka moi je ne musala na ye atana simbi god so na ye meko simba go so kana boy seke sana bora bien le cas si mananga ko sa ko pepulanga na mukongo chaka boy tala kido pepulanga bike entretien ya numéro 1 yango tango le ko singa oye le lupenda na le moko mo retard o lembi singa ko ndima na sachet na tiki tana okoma na ndako yoka pesa nga ba rapport moko ya bien tana okoto bani moko obike na mona kina lote nyongo sana longio bo manga buta lokuta tala pembeni ko saka ta tana ko ka na samtanga bika to fulfula masangema ma to mona kana bandi obike na nyonga ndeko no wana faro pesa $10 ma soka yelo bipe pesa mona entretien mais bino ba bi rapporter mobala zokota kana ndako na balabala lopang otezo ko senga mungu ayo posa kana mungu ateso ko kota makelemba na biso umona kaka na biso to moni mwana ndenga ngaka kufa na nini babundina mwana mafifite kutu na gengele bango na fingi ye kaka obiki banyo mabe mobala ngaba rapport na sima mobali faut ça qui entretien yo moko senga ki abonima mobala sombi abonima boche no veresi na ndako comment ekolo ndako kola abonima soka zoya otondi na ba voisin lo pangu na ndako ya ba fille oza focaliser na novelas même kolonda kwa ozo pesa esoni mibala bonde bakenda kobota pembeni na ba no vérité mobala lingaka honneur na ba bebisa te tala miseleke te nyosa mibali jamais basi balanda bango ka mibande balandaka tala banyama ka mibande balandaka basi jamais moi salanda mobali autorité utana banyama bozo tula na berer bozo la ka ba cha alias après so bana makamabe yokanga mobali soka ye tanga soko ya akoti yo sikoyo yebisa batanen soka pesi bonsoir yo ko fanda kanyate yamba na bonsoir liboso po pesa bato bozana ndako ba yamba lokola choral bonsoir yo pe banda bonsoir bonsoir eke lokola choral simolobi bo puisa makolo papa le aleka wana basongi sima wa tango dans leka yo landanga na sima lokola garde corps landanga bien tana ke na fandi son tunanga ezandenge nini na sentis ko autorité na ngesali sona bandi ba rapprocher tuna wana nini ata na yebi wasa watuse wasa kuna ezando velas neza comprendre wana satire tango kozonga nazales mais yo na leka lokoko na tano leka bonsoir yo boko yamba 3 personnes ba Hollande seki TV au moins sur 8 dépend bambi bonsoir na bimi de pepele kande koti orena leka ba poussa makono ko musote baton dire kede et pas nanga moko yo rolandanga ofandi olanda na oya sisa na place on alingaka tango na lekio na moteme vimbi or mobala bengaka mwasi na makambe belé ebiki déjà yo ki soni mibale ya troisième na okasoni ta kosa kaka ni nanga na chaka eke wapi ela sike longwa kuna yaka yo beto talaka kuna te bolole bolole wata mobala ko mona be ale bolingo si lo kwa pine to boke wo o mona ka minute mke na biro lo pe okay wapi akosa na tala muto banda ko oyana kwiti 0 moi ça zoba tala so yokinga na te vrai bo mema mabala na prolongation kitoko bomba ka libala te comportement avant que libala tuna ka baso babala liboso pourquoi ba mama kala batanga te babiko koma komo na bango te so iba na mabala ba gérera mabala ndre ba sisa ba université par rapport à bino bosana ba android anglais français bino botala ka nyoso na TV mais pona ko bomba libala boyebite me bolinga ba cha bino alliance ngaso na balo comportement wana na ko boto na kendo pezango sakana nga boko futa mbongo na ngakore kiti 5 avec kiti $500 ko futa ngo sete na kangabale kina notage na yo Al-Qaïda ndam tcheko koka yo mona mitif on comprend nga très bien na peso ba schéma ouais ça périmètre carré 2021 bo changer mobali kanga so moni mobala za piaka ko panza ka secret mobali na famille na binote aussi c'est fallait na zongela kango na mwana mobali alesaka mwasi 6 mois lo bakate moi 3 jours mo kata yimte liboso sa téléphone mama penda pas so za na mani opesa nga to lambi tele jour est-ce que mama tina ki ba yemta linga yo
linga mobile na pour le meilleur pour le pire mobile mbonga piaka yo yeba ko gérer comment mobile boza na frigo te so ka pesa ma 15 000 francs faut 3 jours na moto on dirait anniversaire à moi nzane pour le coup ma quartier ça ka ba ma peka ça maman kuko tindi sanité polole yo ngazo ko sa batwa na je bisa yo yo ngaza so na pesa mbonga so na chaka kiti liboso kwa lubitre na talo ko kabela nan sakana yo tant biloko ngebela maka mtaleka na poka loka mbwa yo sakana yo sosoko bafase bakola bana bakonda pesa na basi misusu alingi lopango akoti koma loka na lokumu lokola bayembe loka fedete mo lukimbongo ngayo na tambola kama makolo yobi bambo mseba kama na ndembi na bwa matatiki abisite malembe ko mbakaka ndembi ngana pesa mbongo kende wenze posa la titiana ba lopango et puis bataba za soki ozato sana musala basi wana batonga okota ne kire ba mama wana kofundika na basuki ale biloko ndako so na pesa mbongo yango maninga koma ko verifie na nzungu na koma ka misina miro ndire mutako bunga elali 5 okoyeba na kena kre na kesi mandako na komina likala elali 5 okoyeba yo lekelanga maele ngai yo wala okia mibali na biso babala wa bosa na lobi na yo yango je fi so yo koka kongo yo kana loba ngali ko kufa na salo kumuta papi anga bambote na libumunza nzoko na otika mbongo malamu nake ndo tongo mwasi ngana malewa na mimi mbaye msina malewa mama tia 4 boules na ndaku na tonda kate mama na lingelo kwa nate me wana sabe erreur ya mingi na mibalo bazato bazana fiançailles so ka ketala ba bokilo ba yembe na fufu ebele yo kay moko soni boche belebe na koka katin a kotifo dossier avant mama tant que libala mobile no malama liaka mingi a to pesi fermé ofutaka fufu abu routine mais pour le bas nga na kenda pa bokilo pa tour 6 ta baba c'est mtuna ko soko no c'est mwana muke o tanga te na ndima bakisa yo koli yo katango kicho kangana basali be poani basali be poani yoka ayako longola ezambala suka po yango moko na balaki na mariage na okatsa bakade ko ya frigo tala banzeta fufu na maboka modami yeyo na jebisa yo oza tala mboko so yo kanga po umela dametro so yo kinga po saka na makambo ko lia te yo mitata ba tourner film ko ta ko lesa kama seki ele ko lia solo on appelle ça schéma so ngo umela damaka pourquoi mutu soka sombi dibouté ba benga ke prêtre okuti mutu malewa 7 boules le koso or prêtre mutu zoli a 7 boules tongi nzoto yo kanga so ça si fait moni ki o qui dépense au kokate benga nga ko luwenga na saka 3 tours premier tour na kena zongi ta deuxième bata fait fa kamaka oh azo sa tanta oni wa ka banzemba sifeka ya moni ga sona ke fait na ta na ba marié so ba che damasité bakota te yanga na elibino botere mapona ba mari fete bandoele joya boto kenda ba liaka fan o eza retard o pena fo masanga na zonga pete kama mpe ngamo ina kei yoka bat ko kende ka te zela ngana kei so bina nga kende na samutema lokoso ko so no kende nyamo o akabaka te zela na zabi se ba chema maintenant on demeka na tena kida obi mari ye wana alati bien obi ngela mbana eza kitoko na eza trop cher c'est $200 oza payé quoi ta so yo kinga challenge na c'est ba schéma Zamba Pambola. Merci beaucoup. Là, c'était Pasteur Toli à Pété. Merci na abonné na biso nyonso. O bazo continuer ko s'abonner na kati ya God Talk Télévision. Zamba Pambola bino. Joli toko mon pote. Ma Vallée, Belcanto Safou, les grands caméramens, Yemoko Toli à Pété, le mignon garçon. Ambrosio, depuis ma tête, bambote na yo. Mon papa Vedous Kwanzambi, motema ya mama Sisi Mapendo, ma maman Mimi Thérèse depuis Birmingham bambote na bino. Merci mingi na babonné na biso ya God Talk Télévision Nzambe apambola bino. Pasteur John. Bilo niso yeli biso ya sika. Photo cadre pour na babonné. Te ngaka baba s'abonner massivement na chaîne na biso ya God Talk Télévision. Na yo moko pe bambote belé. Maman Blanche bambote belé na principe mbote na Belcanto Safou mbote belé na Ambrosio, Wumela, donc il va mbote belé. Na staff union surtout yo yebi base ça là. Sponsor émission Joli Toko. Joli Toko Wumela na pese mbote na Eric Manzaka Nteto Malili Yangande ko base. Sans oublier Marco Loco na Masine Blessing na Irlande. Bo Wumela. Vraiment tout botikali
na kangeli bino mbote kwa koli na tindiki wewe ko kae mbote na wele ki mukuse tikela ba mike wewe sa mukuse ya yote mukola simego ya vraiment utika malamu merci merci beaucoup au revoir.